Oyo so la papa balongo na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. La makamomisa boni domi pengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama Yonde ojali mama ya mabota. Basi makamomii ya mapepo na biso batu mwindu. Kasi tango yiboya. Bakosepela na biso kaka. Santa komota makambo elele. Mbote lisusu na bino bandeko balandia menga makimbangu télévision. Bana tata mokonzi ya bule bino bazali éparpillé na mokili mobimba dimanche 15 janvier 2023 na kati ya mboka ya RDC awa na Ngumba Kinshasa. Esika wapi ba fidèle ki mongiste ya la capitale. Basangani liboso tata mokonzi ya bule tongo pona koyoka liloba ya bosanto biso pe menga makimbangu tozanga kite pamba te mosala na biso ezali ko accompagner œuvre ya tata mokonzi ya bule pe kopanza sango na mokili mobimba yango wana bandeko balanzi ya menga makimbangu télévision biso na bino totikala wana branché pour to bénéficier na liloba ya bosanto pamba te azali source intéressable nde na kati ya liloba ya bosanto nde tokokolisa lisusu konzima na biso tolanda Di mulungweki Fumukambi watuzolele Rutondele fumondele Fuluzi utuluni di mulungweki Fumukambi watuzolele
kunga wanzitusu. Haleluya, Haleluya kembo, haleluya muzulu. Sikanzambieto wamvangi abyabyo. Haleluya. Kembo Osana, Imbila kunga wanzitusu. haleluya, Haleluya kembo, haleluya muzulu. Sikanzambieto wamvangi abyabyo. Lubonge kungeu wamona wakese mufana nzitusu wayandi vangi abyabyo. Lubonge kungeu wamona wakese mufana nzitusu wayandi vangi abyabyo. Haleluya kembo muzulu salisi na nzambi yetu. Haleluya, haleluya kembo muzulu salisi na nzambi yetu. Kembela tinu amazulu tata kimbangu tinwa yenge. Kembela tinu amazulu tata kimbangu tinwa yenge. Sanga maboko na musalo boka mati Mema yanga banananga suka banananga ibone mate bana boka mati mema yanga banananga suka banananga ibone mate nasepeli banananga bozali kopesanga maboko bana nasepeli banananga bozali kopesanga maboko bana boka mati banananga suka banananga ibolemba te bana boka mati banananga suka banananga ibolemba te bino bozali banzelu nangai na utana bino na likolo bino bozali banzelu minene to utana bino na likolo tosalelongo Yerusalemi mokili na mabubu ya Satana tosalelongo Yerusalemi mokili na mabubu ya Satana bino bozali banzelu nangai na utana bino na likolo bino bozali banzelu minene to utana bino na likolo tosalelongo Yerusalemi mokili na mabubu ya Satana bana tosalelongo bino bozali bajeno na bino na likolo. Bino bozali bajeno na deno na bino na likolo. Tosalelongo tonga yenga yena sili mungola mokili za babana yosepela bana. Tosalelongo tonga yenga yena sili mungola mokili za babana yosepela. Moyo maboko mamona kapasi Tata bangu mama mwilu na banana bangu misato na kamboyo Kambaye
mwilu na banana bango misato na kamboyo. Mana yeye ndetela biko yende bendele na misotota la seye boso miya mokilo yonde mula na ye boso miya lingombo yonde komula na ye yotia elikya Monela pasi oluka kobe bisate bisona bisona lingoma oyo tokotonga ya moto kole mate biso bilombe ya tata kimangu toika piko makanisi na biso na kama kaka matoi na biso kamba lobini makanisi na biso na kama kaka matoi na biso kamba lobini.
bato na ngai banyokwami likolo na nga o bandiminga o Afrika mokili na nga o namonelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo na nga o bandiminga
Na kombo ya tata mwana molimo santu. Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Bajen, oye! Oye! Bajen, oye! Oye! Bajen, oye! Oye, 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 espoir de l'Église. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oye! Oye, 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 Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, kaka e kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka e ka! Awankakako! Ka! Awankakako! Ka! Awankakako! Awankakako! Kawankakako! Oko! Na kombo ya tata mwana molimo santu. Yawe nzambe na biso tata molimo santu, biso bana na yo te liboso na yo. Ya yambo papa tozongisi matondo likolo na matondi. Obateli biso yenga mobimba. Ya mibale papa tozongisi lisusu merci. Ndenge milulu ya papa na biso papa conseiller lekaki na kimia. Papa komisama na yo. Ya misato papa tozongisi lisusu matondo. Poete bandeko na biso ya seka bakendeki nkamba. Kokende na bango ezalaki na kimia, molulu eleki malamu bazongi na kimia, nde tozongisi lisusu merci. Yaminei bana na yo, biso bana na yo ba jeune ya Ijiki, tozali komilengele po ete tokende nkamba pona molulu ya le 17 janvier. Papa programme nyonso totiki na maboko na yo, batela biso na kokende na kozonga po ete nyonso ekoka koleka na kimia. Papa toye epai na yo kolela toye komitika na makolo na yo nzambe na biso. Nini tokoki kolakisa yo na mokili oyo zangi koyeba papa. Bapasi na biso nde yango toye kolela epai ya nzambe na biso. Bana basilisi kela sitala biso ba jeune tozali espoir ya lingomba. Ba diplôme ya bana ezali kopola kati na bandaku. Bana oyo biso moko toboti papa bakomi ko papa biso na ba machete bazali ko boma biso milimo ya mabe ekoti na kati na bana epesi molimo ya kuluna papa nzambe na biso talela biso likambo oyo tozali na posa ya kosala banzi etolo me na ba quartier mususu moya kosala banzi etolo ezali te mingi pe babali papa mabote ezali te yo nde opesaka likabo wana. Mingi ba jeune bakoli pe bazali koluka mabala ya basi banzele ezali te. Ya mibali o bazali koluka kobala bozwi ezali te. Kuna na este papa makila ya bana no ezali kosopa na butu moi. Dernièrement tozwaki mbela ya directeur provincial ya Nord Kivu. Asenga kibiso tolela epai na yo papa po kimi ezali te. Azali na posa ya kokota na bamboka o ezali kuna. Memwa yake ende kuna ezali te. Yonde mokonzi na kimia. Yonde mopesi na kimia papa. Kanisela biso na likambo wana po ete kimia ekoka kozala. Pamba te yo lobaka ete kimia ekouta na lingomba ekokende na le 3 Congo Afrique pe mokili mobimba. Nde yango papa tozali kolele epai na yo nzambe na biso ekimelo mosusu ezali te bobele yo. Papa pesa biso bozwi pototonga Yerusalemi pesa biso pe kimia ya molimo na nzoto. Ya solo papa tozali bato ya masumu limbisa biso tokoki te kobelela kombo na yo esantu. Nde na yango papa tosengi pesa biso miso ya molimo, matoi ya molimo, motema ya molimo, penzoto ya molimo po ete tokoka kosala na kotosa bolingo mibeko misala. Ya solo papa toye maboko pamba te tomemeli yo mwa mai pona koyambela bapaya na yo oyo yo ozali na yango papa. Nde bosenga na biso yango wana. Tosilisi na kombo tata mwana molimo santo. Kimbangisme oye! Nde na yango tokobongama po ete totelemisa nzambe na biso. Tata molimo santo biso bana na yo tosengi yo telema po ete tokoka koyamba.
tobongisa maboko topesa nzambe na biso mbote. Topesa nzambe na biso mbote na kombo ya Tata Mwana Molimo Santu. Na kombo ya Tata ya Mwana Molimo Santu. Nzambe na biso soki okoki kopesa biso bana na yo liloba. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Espoir du monde et du style. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Eunui. Embazier. Dulomo Biakurui. Yangalala. Esengo bi esengo te. Kiese voka kiese koi. Sai voka sai koi. Kosanzi la biloko nga ba pesingati. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Te pesi merci na manso maleka kilobi. Papa te ye moko papa Kimbangu aloba na 21. Botanga mokili oyo bino moko bokotambusa yango. Ya solo Afrique centrale biso nyonso biso moko tozotambusa yango. Bongo bien bongo te. Biso tolingi bato mayele. Mabongisi ya Tata Nzambe ezali ebele. Oyo alakaki mpona biso ekomonana. Ekomonana be ekomonana te. Ekosalama be ekosalama te. Elasike bisengo ezali ekozala. Biso tozosenga kimia kotokoma na esika wana. Soki oloni nzete ndenge eza moke bandi kotengama osani. Soki nzete ekoli deja ya kotengama osani. To conduire bana na biso na nzela ya bien batenga mate. Bongo be bongo te. Osu bana batenga mikaka ayi. Kamususu tuzulango na retard. Biso moko tozokasa ke Nzambe aza kosala te me Nzambe azali kosala. Likambo nyonso eza na ntango nango. Biso ndenge papa Mfuma Mbanza otaki biso toza na bana mike aza kolakisa biso misala ya kosala. Soki obebisi kaka biso oyo ya kotala yo yo moko kobanga ezalaka bi ezalaka te. Bana tango ozotalanga mpona nini? Olingo obongisa mwana ma otali ye kaka pamba ye moko mpona nini otali ngai? Omona mpe afingi wana te. Tokoya na biso vacances na Kinshasa to wapi? Biso na papa Zako oui.
papa mbenza papa azosimba ye aza kobima te soki asengi kaka vacance apesi kaka une semaine kende na mbanzango pardon le biso priorité ezalaki toza koya mais un mois tobanda misala mpona na mboka un mois nde toye vacance na billet na biso kolakisa na paster chaque dimanche oyo osambeli paster fois signé e okutaki ndako ya nzambe eske esalamaka biso tokolaki bongo ntango wana place naza kokende mingi na Sandoa parcelle ya papa Mata parcelle ya Nzalabula tosambele esili olingi ozonga kovanda nanga awa na kimvula na awa na Bandala kimvula numero 11 soki ezali kaka toyebi te meyo ndako ezali oya kosambela awa na Sandoa wa soki ntango kaka ekoki vacances esili wamona bino elo liboso okolakisa ye papier wana nde ya sepeli esalamaka mboka mosusu okoki kokende te azali koboya mpona nini bizaleli mboka wana soki bizaleli ya mabe ezalaka kuna papa kotinda biso te meme na bavillage lukengo wi po ezalaki mboka ya biso ya mangona yanda tozalaki kokende mpona classe kuna nde tozwaki place mpona kotanga ntango flamand azalaki po nzete po ezala tout droit soki etengemi kaka bebi makambo ezalaka nango ebele oyo ezali ke so tolandi nzela wana makambo na biso ekowumela te olamu mpe tomoni yango tokende maleme makambo nyonso esalamaki lobi topesi merci po eza na ntina biso soki voyage na poto ezala papa kulutu ezala papa mfuma longo ezala mfuma mbala baboyi tokende toza koyeba ntina te bato nyonso bakendaka me na biso no na kala na Israel ezalaki ndenge wana paster bongo bie bongo te po mentalité mingi ya mabe eza kozala mwana akoki kobima te mwana osiliki me moyosa autrement ezali te po bazotalela yo obeyeba te yango wana biso bajeune tozala makambo mingi bapapa bapesi biso oyo ezali fo tolandela yango tosalela yango sikoyo misala kunzulo ye kunzulo ye kunzulo ye ya mosala yo ozalaki kuna osalaki olandaki koreki ya kuna voilà bektare sikoyo bakomi na 1350 soki otali partout ozomona ke welele kaka vere na biloko baloni wana
babani kokata esengo bi esengo te force ya ndenge wana ke bakoreki okotikala avant nyonso ebandi kotela eteli ndambo mpe baza kolongola balobi bakotika ndambo oyo nga nakende kolongola nakende mpe nakende te ndenge wana nde bien kino makambo na biso ekoumela te parce que oyo esalamaki lobi papa kulutu asalaki tout pas akokende lubumbashi mwambaza mpe alobaki oyo aye alobaki ntina papa kumalongo mpe alobaki aye ndenge makambo ezalaki po ete soki esalami moto akosakana na bango lisusu azali te bie biso nyonso boye te mutu na mutu nzambe soki atindi ye azalaka na devoir apesaka mutu aza na mission na ye ayelaka na mokili côté religion tozali kuna oyo mpe yalobi bazali kuna bazali mpe bazali kuna ntina ezali témoignage ebele tobanda koyeba ntango nyonso oyo etikali tokoyeba yango oyo esalami mpe toza kozala tata nzambe abongisela biso mpe loposo mwindu papa Kimbangu alobaki ayelaki mutu nyonso ezala mundele ezala mutu mwindu kuna na lowa na 50 alobi nzambe apesi ngai 4 coins du monde ezalaki na 50 asekui ke komona bamama mikala aexplike bango makambo nyonso toza kovivre ndenge kozala biso tozokamwa te mpe nyonso oyo alobaka yango malgré kolo yesu asalaki 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala abandaki baye koboma ye oyo nyonso oyo alobaki tozala komona yango ayebisaka mpe bayekoli mpe batuni na ntango na biso alobi te na 4e génération yango tozomona bilembo ya ndenge na ndenge na mbanza sanda kolo yesu alakisi papa Kimbangu bagene ntango alakisi bagene papa Kimbangu abanga kolo na okoka te yalo sala kaka moko to mibale bakolonga likambo te longisa bango tourna biso tokolongaka mibale be 3 ebele lakisa nano mosaka biso nyonso na bambuto oyo merci mpo likambo wana soki esalami liwa mpe esili nango mai ya miso ekozala lisusu te kolela ekozala lisusu te
ko nzambe asali mokili asali biso bato alobi na biso bato biloko nyonso oyo nasali na maloba bino nde bokonzi na yango ezala banyama ezala bambisi ezala banzete nyonso kaka eloko ekosala biso mabe ekozala te tozongela place wana mpe tozonga te bino mpe mbeko eleki makasi soki mobeko te baka ya ndenge na ndenge bana koyela biso eske tokokoka kolongola yango kozala pasi oyo okokoka te benga kaka tata nzambe esili no na adrese nini eske naza mokonzi niuma kololo naza mokonzi batetela bazali awa bino nde banyuma kololo losaka nde elakisi ke tozala boyokani kolo oyo Yesu alobaki makambo mingi oyo ezali ke soki tolongi koya ye na suka akopona sosalaki malamu elemi na droite sosalaki mabe batie na gauche mutu na nzela na ye malamu tosala malamu tozala droite bongo te bilemo nde ezokolakisa te tozokende tozozonga nsima te toteya bana batika makambo tozosalela ya mabe soki mpasi boye ekobandela na biso toza kosimba likambo ya tata nzambe te soki tosimbi likambo ya tata nzambe bien pepe wana ekoleka e yango wana biso bagene na biloko bopesi biso bakolo baloba ete kolia malamu babetela yango maboko mbala boni tosali boye botangaka mpe mikolo oyo toza kozala likambo esili toyokani misala tozokende na biso me misala yotendele na bisika mosusu na bisika Congo Central baplace eza ebele tikuna na likolo mpe mpo bakontinue kosala mpona nini makambo oyo toyoka na nkolo Yesu tata Simon Kimbangu bapapa te bayo kopesa biso libongo ya le 6 avril po ete biso tobunga nzela te na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Touti kolesama na liloba ya nzambe oyo kopesaka biso bomoi ya seko pamba te soki liloba oyo eza te bomoi na biso ezali na yango na ntina te ya solo bandeko balandi ya Menga Makimbangu television nini tokoloba lisusu topendenga nini tokoki konoka lisusu pamba te nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani azali kolesa biso tongo nyonso awa deja tosi totondisami na nguya tata molimo santu nde tozali komilengele mpona kokota na kati ya
monene oyo kozalaka chaque yenga na tina ekokumisa konetola epamba te mokolo ya yenga ezali mokolo ya nzambe oyo nzambe ya kopemaka biso tokoyaka na makabo na biso mpona kopesa ye lokumu po ete ya bongi na yango kasi lite ya makasi ngai na yo mama ngai na yo tata tosimba oyo nzambe ya lobi nzete ntango ezali moke nde bakobongisaka yango soki esi etengami ezali pasi po se tata kimbangu ngai na yo tobika po totokoka kozanga nkembo oyo ya bonguseli biso te brebi moko oyo etikalaki ezali ngai na yo tosimbana na bolingo mibeko mpe misala nde bongo tokolonga topesi merci na bino nyonso bozalaki ebele kolanda biso na mokolo mwa lelo na nsima ya caméra to remercier bongo papa Enoch Makete qui assure toujours et puis na bino public nombreux merveilleux ba fidèles internautes o bokolandaka biso butu moi bokopesaka biso maboko kasi ya motuya moko ya banzela ekosunga biso bandeko na bino ezali toyeba na kosabone na kati ya chaîne na biso ya Menga Makimbangu télévision pe topanza sango oyo po ekoka kolesa libota na nzambe ekoka kolesa bana na nzambe topanza sango oyo po ekoka kobongola bapakano bakoma banzimi bayo nano likambo ete kasi na nzela ya partage na yo okosunga moko to mibale tata azali wana maboko ya kofungama mpona kolanda biso tokutani na mikolo ya botikala malamu.